Il y a Congo Impact News, la Mam Africa toujours là pour vous informer le Lengue Tolobaka. Tout le monde a droit de dire un mot pour son pays. Tout passe, tout cool. Le Lengue Batanga Minginde Balobaka, philosophe, le Lengue Baloba, Baimboka, Bakondiamboka, Masolo, Yabo Solo, Yango Ponabino, Baendeko Balandi. Nakati Masolo Nabiso, ya Congo Impact News. Mokolele tozali penza na esengo yambela bino mwana mboka Mike Mukebai torobeta na pesa mwa solo ebele c'est vrai que ndeko Eliezer basila kokanga déjà zali na prison mais to yebi sort il y a 35 000 karawana te na ndeko Daniel Mike Mukebai plutôt toromeka ko solo na par rapport ya maiwana pe lisusu to solo na par rapport ya publication ya chiffre oyo Corneille Nangase ki bongo ko publier mwana mboka Mike Boni. Malamu ndeko. Déjà un mot na baizio mokolo ya yambo awa na Congo Impact News. Mbote na bango mingi. Na ndenge bazwa kangonga na bango pona ko anda biso. Ekolakisa te ba ko pesa tina na makambo to koloba na tondi bango matondo mingi. Outi ko sala moko ba intervenant ya kiosque mokolo ya lelo ko résumer biso par rapport à mayebo siliko solo la lelo na mwana mboka. Te to be mingi makambo ndeko Eliezer tambwe moi bakangi Eliezer tambwe bato bako ya bako lobaka bolimbisa ngai so lingana ko ba bato bako batata meme bako ba botsoba boko yebisa te Eliezer tambwe asenga bolimbisi mabeni asali moto asali mosana esoko bino bo bato botsoba okomi likambo lelo baba sengi osenga bolimbisi osengi bolimbisi bo banza te Eliezer tambwe ma moto mais ko ko boma moto soka sengi na bolimbisi moto ya lite mama ba komi likambo ya libanga ya talo diamant likambo wane bomisi moto esika moto akufi wana boko yoka motema pasi te esengeli te solo eyebana sika moto moko azali kuna ya mokondi ya kamati moto akangisi ye ebongo sika okamingisi moto bokomo senga eta komo baneta senga boyim tokosenga ni yango te ya na nzela moko te makambo okasongo chinda akosa makambo etali ye etali biso ni te siko sort ndeko Eliezer bokotika ye bongo umela kati ya prison ndeko Eliezer asali likambo ya mabete soki bazuzi ba bato solo bakobimisa ni ye lelo akenda ndako na ye eyali awa soko ozana misolo ozuze otie na libenga na yo likambo Eliezer alobi na etandoke eya likambo ya solo gouverneur ya Sankou andimite bakwaka diamant ya moto yoko mwa mokili mobimba balobi te mwasi ya gouverneur akoti na likambo ya diamant bato pe bavandi bakomona ngo somo te mama eya likambo moko ya somo esengeli solo eyebana oyoki ngai toko boko senga kate Eliezer asenga bolimbisa boko bomba solo Eliezer akokota na nzela wana te Eliezer alobi likambo gouverneur ya Sankou waye aye ko bakisa abakisi te ya solo ngo ikasanji moto asombaki diamant wana libanga wana asombaki yango pe yoka yengo ikasanji abate na sombi libanga na be na $8,000 ya pamba lokuta na yengo ikasanji ya liboso andimita asombi libanga ye gouverneur akotaka makambo asoma mabanga pe andimita asombi yango na $8,000 yango wana mama yo opesi kombo wana malamu pe andimite asombi yango sima obite na sombi yango na $8,000 na koto mwambe ya dola mama koto mwambe ya dola diamant ya bongo yo bandi nde bakolongola yango mbango na Sankou ya teki sasa diamant wana eza ya monene esengeli to yeba solo eyali misolo ya bula matari ebungi na sima ya diamant wana ndeko Mike tokende pai tozonge pai bakize pe ndeko Eliezer excès des ailes pe zaki mingi na maloba na etonga sali video wana pe lisusu babe akende ko senga ndengo ikasanji mbongo na ba telefone ba voice ezali yo yoki yango oyoki yango bato bakokpakola baolobaka oyoki yango Eliezer ndenga za wana na mosala saka o ekotelaka ye mwa ndambo poali ekokitaki ndoko sabozo basenga ngo ekasa mbongo bakokpakolaka pamba et puis bato bakolobaka te excès des ailes yali mosala ngo journaliste to vanda to sa mosala ngo to tana ya maele koleka moninga bato bakokpakolaka na kolandaka bango baye mosala journaliste biso se mosala journaliste na mboko to komi balokasa bato batangi bato bakoyeba lokasa na koma tango na komaka likambo ate bato batinda mina paidi biba kenda mosala te plaignir mombesa ma pona ngai mosala ngo journaliste bango ba l'acception te bango bato ayebi yango Eliezer ayebi yango te excès des ani mosala na bino ko kenda kasima bato bolinga ko pesa ba yimboka sango ya solo te Eliezer asaka mosala ko pesa bato sango ya solo yango bokesani kati na bino na ye
et ça quand même motema pasi po bino bomesana ni soko okay ba pesi yo moi tukumi bale $20 okoloba na bango bango toyebani na bapati sango toyebi bato bayi mosana bato bayi mosana te toyebani bato bato kati ya solo na bato ba kati ya solo te tango bato akolobana na komona bango bakokomaka biluka bango pambala pambo babenga ba réseaux sociaux makambo bango mike wana to vanda ti to simbani bigi to koma to taso bana bayi mosala ngo ya bapati sango makele bo bakotiaka ba te excès ngobani moto akomi mabe ya mopanzi sango ya Congo ayebaka tina ya mosana ete mopanzi sango ya Congo akomaka eloko oyo moto apesi kanyaka akoma bango balingi elezera lokwa bango elezera lokwa bango te oyoki ngai mendeko Mike oyebi te na mboka oyo makambo oyo bapanzi sango babimisaka ebele bapesaka bango babimisaka yango te mpo babangaka oyebi yango te soko lelo bapesi yo sango ya makambo ete Zoe Kabila yoko komango yoko loba yango si okobanga yo moko kaka kombo apambe kobangisa yango loko antolingi tolongola yango mopanzi sango azala na ndingisa ya kokoma oyo azali na yango boko banza penza lolenge basili penza depuis semaine passée basili ki bon kokanga ndeko Eliezer aza bongo na prison centrale à Makala. Est-ce que les kambo oyo ya 35 000 kara wana ko fongwa ma dossier wana ko kende tina suka mama biso to ali pona ko bunda pona solo soko bakofongola to bakofongola te biso etumba biso ezali solo eyebana yo oyebi te likambo oyo eyebanaki mingi te awa yake kosala oyo amonaki te eza malamu akangisi Eliezer likambo yango ekoyebana mingi te sika solo esebimi eya likambo akotuna te soko tokokenda nango te na suka te solo esebimi ngoi kasani nde moto akosamba solo esebimi bamoni te babomisi moto mpona libanga tata ya bato akufi esengeli te bazuze batia nde bango maboko mama yoko tuna biso tozo sai mosana na biso Eliezer asa sai mosana na ye etikali sika bazuze nde na mboka na biso bakana bobangi po awa ba politique nde bakolo mboka bakamata to ata batio na libulu azipi mabele moto aloba na ye ate ye kombo na ye nani Ngoi Kasanja tout puissant soko longwe na nzambe likolo yende mozalisi ya likolo na se sima oyoka mondeko yoka toko sola ndeko moko kuna biba benga kaina mbujimai Jack Bower yoka gouverneur ba pese kombo Jack Bower yoko saka na ye Mon mboka tokota penza lisolo mosusu c'est vrai que c'est toujours na dossier ndeko Eliezer ozaka penza proche ndeko Eliezer état de santé ya bana bako bazali penza nzoto kolongo no parce que baota penza ko sala accident tomonaki yango likambo wana kokoso ekwelaki bana tomoni yango ezali eloko moko ya pole te po tokoyeba te bakangi tata mokolo wana mokolo elandi bana bake kotuta bango na motuka pe ya banani ya motuko ememaka bato ya baberet rouge o bato ya nani ya Henri Mova o bayaka na bikoti ya motane bango nde bakoma bakolo mboka motuka wa memaka bango abengaka Transco likambo wana tokomona yango eza na polo te lokola te bangai kosala ndeko Eliezer na nzela ya bana na ye basala ye mabe totelemi likambo tosengi mokili etala ndenge bokonzi ekomi koluka te kosimba bana ya moto mokili bayoka biso mawa batika biso te bana siko bazali malamu nano bakoye malamu penza te ndenge tosolaki lelo ya mwasi aza na l'hôpital tokokenda na pokwa totala soki kozongani na l'hôpital wana boni. Ok, tout ça pensa à Motuna Mosusu par rapport à mes chiffres au CNC publié avec chiffres wana tout ça pensa to payon de ko Mike étant qu'analyste politique osali pensa rassurer na Motuya ya chiffres basili ko publié et pas à Seni te basengi benangelo ko moko tokotala tokoloba te obimisi Motuya bato boni bakokenda kopona te basengi ye pote kimezala tote toyokana basengi ye basa babengi audit ya fichier eloko ya sali bato mosusu ba ya batala yango soki eza ya solo kasi tomoni talingi yango te pona lombango lelo ye wana saiki kotika mobeko epai ya nani ya Bruno Chibala te mboke epela moto te nanga azonga ni sima mboke kopela moto nanga mokolo wana yo moko koyeba eloko akosala te tosengi te eloko wana batala ni yango kati na yango eyali solo to solo te eloko tosengi be moko tosengi nanga ata apesa biso bana na ye apesa biso misolo na ya kokwaka kuna na seni tosengi eloko ya pete bafungula kesi wana sanduku wana batala Motuya wana soki ezali solo eza eloko apete nanga c'est comme si beaucoup me douter na makambo nanga nyonso tosengi tofungula nini yango mama mabe nini
misolo akokwa koma millionnaire tobi ya yo o bakokwa na basengezi yo ebite basengezi nga soma ndako papa wa mbatika ndako papa wa mbakufa tika basengezi nga soma bango ebi ndako ya mutu ya boni $1,500,000 basengezi nga soma ndako wana misolo bakokwa ya bulamatari bayimboka bakotunaka bango mukomuko lelo tosengi bango yango te tosengi bafungula ni besanduku tota na kati eloko ya pete bafungula yango o babengi na kota français soko serveur bafungula tota na OK ndeko Mike motuna mosusu bandeko na biso ya catholique ba laïque bango baza contre machine à voter pe lisusu Corée pe lisusu bango baningi bango moko bako sepela te na machine à voter maintenant nga telemise to ko kende maponomi na machine à voter population pe bako tia moi ngungu mo makelele ko bimake machine à voter mais siko boko mo te ke le to ke boko sala makelele makambo ebele bele et qu'on prolonger les sous élection. Masini wana ata nzamba sa boyango. Bato be mibale bandimi yango kabila nananga. Ata nzambe moki mbebo yango masini wana koleka te. Mais ndeko Mike motuna ndezali boko prolonger les sous bo mo teke soki mombutu mbute koti sous makasi bako pesa ba raison belé belé. Yo ko tinda nzela ya ko bakisa sous mikolo. Soko lelo nanga abita te. Ko ko banga aliko ko sala maisusu ndenge sala makina 2017 te. Soki lelo abiatika masini wana lelo tozonga na ndenge tosaka maponami na lokasa ngongezali na te leo to asanza mine toko kenda maponami na sanza nini azomi na mibale ngongezali na mama tikani makambo wana masini wana koleka te. OK to komi vraiment na suka eloko nini okukolo bapenza na basili kolanda mokolo lelo ba congolais nyonso tu ya diaspora pe ba kolanda awa na Kinshasa d'ici le 31 décembre pour ba comme déjà ko banga est-ce que maponomi so le ko salama eza ya kotuna motuna te toko senga maponomi na mokolo balobi yango motuna ya kotuna ya lite toko senga maponomi na mokolo wana tolingi maponomi mokolo tukumi baye na misato na tsanza ya zomi na mibale na mobu koto mibale na zomi na moko na mwambe tolingi maponomi abu o pia wana maloba ya mwana mboka Mike Mukebai topesi openza matonzi mingi na lolenge ondima ki penza ko yanula na mituna na biso tokutana soki nzambe aningi prochainement. Un grand merci à Coco Choming qui est là derrière la caméra topesi penza mbote papa Choming babi Coco Choming mkolo ye mutasimbi caméra tolobaka tout passe tout cool rien ne demeure bayimboka tokomi nasuka masolo bosolo masolo na biso ya tout le jour auto yambela bino ba politicien to yambela bino ba analyste bayimboka mingi mingi bo s'abonner na Congo Impact News pour mosala ekende toujours liboso bo soutenir penza chaîne oyo ko défendre ba valeur ya bayimboka ba congolais soki nzambe azongite Simon Petolo Iswa David Olito na France tokokutana très prochainement mais na bosante madame Kadi Mankoto ba séjour malamu awa na Kinshasa soki nzambe azongite papa Serge Tungila topesi ombote depuis Londres topesi ba union surtout ba soutenir kapenza la Mama Africa Congo Impact News bo soutenir biso ba conseil bo komela biso na numéro WhatsApp ozali affiché wana prochainement tokokutana pona kobeta penza masolo ya sika bye bye.